Bola que sa émission oto loba ki to New Arena. Pobo banana ko finga biso. Pobo banana ko chola biso. Bino batu ka pemena batu ka ba intérêt personnel. Ngana pona ko kumisa fali. Atande victime ezawana. Ngane na pona ko kumisa fali. Muto peksa ngana atanga komba fali asate. Il faut ka noko emo ka benga nga. To noko msuza za necropole ala mukai bisanga maniketika. Po bisika ngana yebela ye na zaka na témoin te, na zaka pe na arbitre te. Bisika peke na yebela fali, azaka na témoin te zaka na arbitre te. Est-ce que biso to beto ke New Arena? Ponde bo finga ne kamsanga. Ngaso na sala te za te ke pona kimi pona New Arena. So ke na ken ndenge za na bo monte ke na sabe émission. Est-ce que film na film to beto ke New Arena? Bala ke biso émission to saki biso to ke. Likamba ngo nini yango? Comme ko tonga Frank yo na Gloria. Kaka yo vie zoro. Oyoka sonte mutu babola o balongola bilamba liboso na feti na ya trika yo. Lelo oyo yo vie zoro. Ozolinga ko déstabiliser via Frank Stemai. Po yondo ko lesa mwasi na ye. Nguba ya zemi na Frank Mutanda Stomba. Tondolo Frank Mutanda Stomba. Marakuja Frank Mutanda Stomba. Mangusa Frank Mutanda Stomba. Siko yo be ndo futa. Ote Mutanda Stomba siko biloko wana nyonso ndeni. To ya wana na kucho kwa kofandi wana. Ba témoin bazali. Pona ni lokuta ya modèle oyo. Bana pota zo kosa. Gloria zo kosa na bien terrain ya kosa la Frank Makambute. Na bien ni Frank asali été. Mais s'il y a quelque chose, c'est que ces choses là oh to raison na chasser za bongo. No Gloria vana loba tika makambo sala. Tika bakabalu wana ya lokuta. Nini ya bongo? Na komba Frank ayebi likamna lobe za bongo. Alors au lié kutu ozana douleur biso zoko nga kutu nga na tolo banate na zoko te la nto na mutawa bazoko te la ozoki ne kokosela Frank Stemai makambo ata yo moko elo bolo banate otonga Frank pas vieux zoro non yo na vieux zoro bo na problème vieux zoro zo tuna yo ba tuna ba contre ndia makambo to moni siko bat balinga biso te na bato to liaka na ba fingi biso na bato ba liaka na ken pia na ba choli ken ngana lingi tan fallait même sur na poto pour préparer sur trophée en or. Tant fallait même sur na poto pour préparer sur trophée en or. Ngana ken tant to ya to bopesi sur trophée en or, le quoi il fallait même bino na poto, ba trophée na bino or yango. To so bet événement munene est victime. Mais ici na biso moko tatika na kishasa. Abuya rajana pa. Sikoyo bozangi moyen ya koseka fali, o azu ba visa ekokite, bo se jeter na ken pia na manike. Ah non. Non. En tout cas, montrez-moi vraiment l'émission là où j'avais dit que non, je vais partir à New Arena. Là, je vais vous répondre. Voilà. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabu, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa lefo na kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grace Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba lycée na ngai Misunga ya Grace Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na katia Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senye bi malibanda et bi misio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois. Po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie.
sikoyo bato nyonso balinga base désabonner na site ya Frank po aza motema mabe afuta Gloria te Frank na Gloria abimi aye na Frank ngamo na banai kozala na staff na bango kuna en bon terme tia sali fausse couche te na Frank baza en bon terme la preuve alela kana lipeka Frank Gloria biti na biolo na lipeka Frank te oyebiti na lobi bongo te moi yana ba ko sala ba aventure o sala ba aventure yango po moni makamno mso eke bien te. Est-ce que c'est obligatoire soit que ça musana concerne munene ndenge wana tia biso tolobela kaye bien sûr tolobela kaye c'est notre leader tolobela kaye peut pas sala makamba lokuta ta sala makamba bien et puis eza ya solo eza ya ndembité botika biloko wana bofinga na mino nde bolingi botonga na mino nde bolingi yo mutosaki awa nyonso sala ka peme na Frank. Ok, nous sommes Frank me tombe le vase. Les là, oh, bon, pas de problème. Il y a le kuta, hein. Eh, tu sais c'est la Frank Makambo. Maman, ça va apporter le kuta. A coup fait les moines, à aller à l'IPK Frank. Oh, il faut aller à l'IPK et pas un binot. Pour nous aller à l'IPK Frank. Patron, patron, est-ce qu'on dit ma épée? Nous tout ça, c'est le bola, mon zimaye. À moi, si n'est. Alda! Se détendre na ba week-end oyo yango chez Jongade batie libino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, puis dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepela sabino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye boko kiko benga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Heureux de vous retrouver sur Film Bonafim News. Bonsoir à vous, amis internautes. Film Bonafim News, c'est pour Ken Piana plutôt parler. Donc, vous êtes bel et bien en train de nous suivre sur Film Bonafim News. Donc, c'est Laura Choumaouet, bébé goût de la presse congolaise. Bébé goût de la presse congolaise déjà. Du Mamika l'homme fort, je te salue. Maël Solengo, je te salue. Motema Totona Milorambo, Papi Laura Formula Souka, je te salue. Je le nomme HPT d'Origine Moussoukou pour les cabos à boss. Nous avons un message trop inbox. WhatsApp n'a commis saturé. WhatsApp est commis vraiment saturé. Élisée Ifaka, maman Orciel. Comment message na WhatsApp n'a commis saturé. Bon, poser une question belé. Que Ken Piana, est-ce que Azana Paris, est-ce que Ken Piana, est-ce que vous avez un accord? Chris Kobongo, donc on a Bercy wana est-ce que
ozala wana manike de John est-ce qu'il y a donc nabaki non ozala indifférente te pona qui tapena sur le terrain na benga non manike de John to sola na makambo ngo pe bino ba internet o poser nga ba question boyoka donc c'est manike de John to sola ni li solo wana et to bon pe ki sinjora ça bon une belle sœur ya manike de John donc tant il y a ba prince ba bien mondeko Anandonga ma petite sœur donc toko solana bango awa to solana manike de John yé moko zawana déjà parce que ba propos qui c'est genre obso to une émission faut ka to betaper masolango awa manike de John bonjour Boni Ça va par la grâce de Dieu. on dit bien Tenandimi nanga bien par la grâce de Dieu moi ba malarié beta qui bino bandoki bozo nganga na sala ta chaque fois comme si on a salle émission faut na bela so na salle émission faut ba faiblesse côté au nom puissant de Jésus-Christ c'est ça musana na olesi la bana nga olena ko saki nduba la ville na osala musana nga na olesi la bana nga alors bitumbo bozo bwa ki ba flèche et simbate na zawana et puis nazana eloko okima na net te na zawana no nzambo ngai na tchela ka motema na confiance na ye yango moninga po ezaka so na salle émission mona il faut le mo ebetanga alors na yo mona yo tala vraiment na talenti na kati en tout cas botika ko attaquer ba place ko attaquer te bozo comprendre mutu na mutu azala na kibonzambe na kati na ye botika ka ko mema ba émission na banda ko mabe botika ko bwakila baninga ba sort ya mabe. Donc voilà, là déjà, je présente mes sincères condoléances. La famille où va perdre, va être cher na bango. Vient en dadi dikamba là, moi na kassa vous marchez on a biso aigle service. To marcher penaye en tout cas mes sincères condoléances na famille biologique ainsi que na famille théâtrale Mobimba. Et tout ça fait matin il y a notre concert parce qu'il y a zaki moi mingi trop de chaînes chinoises maman Lopin Evelyne Camon Lopez. Watika biso déjà voilà. Banda les gens en deuil Evelyne vraiment ba condoléances na famille naé et puis la famille à Dadi Dikamba là en tout cas tapis rouge vraiment mobile kitoko vraiment nzamba zuye et puis Laura Chou na botolu émission te loko salinga pasi ba fan na biso botala ka biso o bozwa ka biso o bo filma ka biso ce n'est pas bien. Bobanda na madilu boke na chokoro ve beaucoup le coup bozwa grâce wana te boke na Marie Misamu lelo ona dadi pourquoi la chou bébé gusoki muto akufi to lingaka toujours to gardaka image na ya bien so maniki akufi atazaka na yemi kwa pende bofingaka atana zana nga maaloso mais bo garder image na nga au moins ya maaloso bo kende ko filmer nga susu te na sina parce que muto soka za mala tango eko tala etango kanga na photo aza incapable ya koloba na yo tika surtout so muto azaki wana te bino bakoma ko traîner na hôpital ko kendo tala dadi pona ko réconforter même s'il n'est plus là que son âme repose en paix ou pona ko ridiculiser etango akufi. Ce n'est pas gentil du tout. Fallait que tika batwa zaka na image na ye ya bien ya elongi na ye ya kitoko. Pourquoi bozo publier ba photo na tanga koma ki malade, tanga koma ko s'effondre. Ah, Congolais, otika eza mabe même na misu ya Nzambe. Botika ka batwa garda ka image ya batu ya bien vraiment ya nanga goreti louvoezo en tout cas Dolly MLU. Hein? Tano la Dolly MLU. Mon frère Konde en tout cas hein motema ya divine Konde ezali mabe belinda dia kese bopekisa batu wana baza kolinga toujours ko filmer batu ko image wana bobimisa ngo pourquoi mutasa kufi pona bo ridiculiser tanga kufa koma kiboye tanga bela ki koma kinde boye te za mabe totika biloko wana tolinga toujours mutu aza malade ke ko tala ye yanga ye na comment son malade non médiatisant ngote po ya ko tala ngai po critiquer po salir ngai après eza bien te bato bo publier pena ba photo dali tanga za na mbete hôpital tanga baby eza mabe botika comportement na même la mission Nzambe eza mabe. Voilà, Isamabe, déjà, je vous signale que non, Ken Piana est bel et bien à Kinshasa, manque de Johnny Tozana et Awa. Ken Piana a ni chanteur, ni danseur, Manikaza ni chanteuse, ni danseuse, au sein de F victime. Manike, batbautu nanga ba question belé, Manike de John Ken Piana, est-ce que ba na parité? Est-ce que ba yeko beta, ba yeko assister na concert, zo beta mana Bercy tout le 28 Awa? Ngamo quelque part on a dit que non ngala za nga Laura Chou bébé goût déjà mais ken piaza ken manike baza manike tout ka manike to me kostola na ye manike batona ba ozela basangwa na bito ko confirmer ba nini lelo. Est-ce que fallait contrer Sili
il fallait kaka tokende. Est-ce que bayoka ki biso tokende nini New Arena? So tonga tokende ngo tonga to banda koloba on e bandeli. Tokende pe tonga tokende. Est-ce que vraiment ceux qui ont travaillé dans mutu, il faut qu'on voyager. Voyage ba pesa ngo mutu, ezali mutu apesi yo to ba neti apesi yo ti cadeau obeta tour. Est-ce que c'est obligatoire soit que ça musana concerne monene ndengwana tia biso to lobela kaye bien sûr. To lobela kaye c'est notre leader. To lobela kaye peut pas sala makamba lokuta ta sala makamba bien et puis eza ya solo, eza ya ndembité. Botika biloko wana ba finga na mino nde bolingi. Botonga na mino nde bolingi. Est-ce que bola que sa émission o to lobaki to okene New Arena? Po bo banana ko finga biso. Po bo banana ko chola biso. Bino batu yaka pemena batu kana ba intérêt personnel. Ngana pona ko kumisa fali. Attendez victime ezawana. Ngane na pona ko kumisa fali. Muto peksa ngana atanga komba fali asate. Il faut ka noko emo ka benga nga. To noko muso za necropole ala mukai bisanga maniketika. Po bisika ngana yebela ye na zaka na témoin te, na zaka pe na arbitre te. Bisika peke na yebela fali, azaka na témoin te zaka na arbitre te. Est-ce que biso to beto ke New Arena? Ponde bo finga ne kamsanga. Ngaso na sala te zateke pona kimi pona New Arena. So ke na ken ndenge sana bo monte ke na sabe émission. Est-ce que film na film to beto ke New Arena? Bala ke biso émission to saki biso to ke. Likamba ngoni nyango. Hein? Des gens qui n'aiment pas les émissions sur le calme, mais par rapport déjà fallait déjà fallu avant baken penabaya film na film bozala yo pe manikoya, mais du coup tout le monde a que nous on a battu tous ba reconnaître peut-être valeur il a fallu que non bateau baté mais que dans monde il y a rendre internet parce que fallait déjà dans qui pas quand baté belé bandima ngo grâce peut-être ya yo na ken peut-être air musuwana et bateau o ba télémela ka ozo chabiso na passé toza wana na présent toko loba kaka boya ike na bondimi sa bato wala bosuki sa bato peut-être tembe parce que bino bozaki parmi bato bana ko loba côté mais bato bazaki contrairement comme au fallait bando sala malgré bando mo na mi sa bato bato bo se poser ba question comment bokoti ka manike na ken pia mo te ka msu bozaki na mo rôle na monde internet na biso peut-être ça on peut pas to jouer ka rôle na biso to za wana ka pona lobela leader na biso hein est-ce que ba voyage s'il est pas fallu hein. Mais oh, ils ont quoi moi venir maman bato bando ko s'attendre parce que ça bato tous pena ba tout na ngalo chou bébé go que non comment ken piana est-ce que ça na aza awa manike préparer événement na ye quand on a bino bozate on a bino comme lobela malgré ba engagé bino biso wa olobi yango to za engagé na victime te bato mbunda batikale j'espère que ba engagé ba siko wa papier na engagement na manike na bien na bato mo bela ba to bien on ba tsaka mo kisongi te bato ba tsaka mo pilipili na munga keno comment ba koti ka manike na ken piana o ka ba mo na ba ta ja manike na ken parce que bino boza reconnu au moins boza la pena que non so mutaye pena bo lobe mabe afali bino boza na alors on a juste midi juste bino boza na midi une minute bo lobe liango peut-être déranger bato on va se poser la question monsieur peut déranger il fallait ka to ke New Arena peut-être o to lobela afali il faut ka to ke New Arena. Ba concert na sobeti aux États-Unis ba lobité il fallait qu'à New Arena est-ce que on peut-être cadeau ba ko pesa bino par rapport à moi on a futilité Laura Chou eza futilité nga tout comme ngai ndé dans un boss na nga ken piana on a choisi Fali on se comprend est-ce que na ba musicien nyonso ba sala ba orchestre na mboka oyo ba banda ko même ba journaliste nyonso tout o ba banda ko lobela bango. Mais tout le monde va voir ba journaliste belé ba journaliste okutu wana ko lobela bango mingi banda ko tikala nazolo bango clair avant bo banda ko finga biso bo la émission o ngana kento sala ki to baki ndenge za wana tokuta na Paris le 28 après bando finganga non tiku non répondre ba question au po ezaka yo Laura Chou avant banda ko finganga manike il faut o lo bana ngai nanu banda la kisanga émission oyo ngai manike na kento saki bokto okuta le 28 est-ce que ken tanga memaka il fallait tanga memaka ken Angola aloba ngo akena na Angola après aye bayo lobela ngo est-ce que tant okende poto to lobango peut-être est-ce que ba poto esili to vina biso suki lelo to bamba boma biso to mokile ekufa lobi to concert asuka fallait beti na vina ezaka New Arena. Et ça concert à mon nene, bien sûr. C'est une grande manifestation que je félicite Fally Ipupa d'abord. Hein? Et puis je lui souhaite vraiment bonne chance pour ce soir-là.
Mais on est là pour les soutenir. On est là pour les soutenir. Ce qu'on doit comprendre que Manike Azawana, chrétien, il fallait comprendre. Et là, il n'y a pas le feu. Il n'y a rien. On est resté pour garder les pays pour. Tout le monde est comme Balinga bisoté. Na bato to liaka na bomba fingi biso. Na bato baliaka na ken pia na bacholi ken. Ngana lingi ta fallait même sur na poto pour préparer sur trophée en or. Tant fallait même sur na poto pour préparer sur trophée en or. Ngana ken tant to ya to bopesi sur trophée en or. Le quoi il fallait même bino na poto ba trophée na bino or yango. Tous ces événements monene est victime. Mais ici na biso moko tatika na Kishasa. Abuya jana pa. Sikoyo bozangi moyen ya koseka fali o azwi ba visa ekokite bo se jeter na ken piana na Manike. Ah non. Non. En tout cas, montrez-moi vraiment l'émission là où j'avais dit que non, je vais partir à New Arena. Là, je vais vous répondre. Voilà. S'il n'y en a pas, en tout cas, taisez-vous. Voilà. Taisez-vous, disait Manike, les gens tous années à présent. 13 ans plutôt, tu es allé on dit Mambi l'homme fort, je te salue. Manike n'a pas une intro, n'a que non, qui s'est un jour à saluer émission, à regretter comment fallait rôti cabino. Peut-être tout le monde va créer selon les propos ya qui sinjora que non ken ndeni ken piana Manike ba kokyo tikala est-ce que fallait moi que peut-être ça un grand ningi qui selon les propos qui sinjora après qu'est-ce que sinjora je la so visa na biya futer so to kende le quoi essuyer em so ke libino ma la ba ndenge ya mona que non yeke ke la kamawa o saleli eloko ngo ba pesi yete ndo ke lié ma okokiseli yango o so ke la ngama batu nyonso bazoloba bato bazana ba na poto bazana mikanda bato bazana ba contrat ba fréquenter biso bazali bato bazana ba mbongo ba prêtre ba fréquenter au lieu de regretter qui nous donne un visa et un billet on part après bando finga fali kenga na memi ba na poto bangoyo alors soki bosani na bino ngo tele bo regretter akuna pona bo chola biso tika biso to fa na biso tozu na biso ngo bien kasi la message na ki sinjora parce que yene mutasale mission tozu ngo bien kasi to sepe na biso to tika na biso bo souci na minoni ceux qui sont qui soucia bana parce qu'il y a tante ba prince tante ba Anna peut-être yo qui moi ceux qui aiment sous maman na ba moi qui était sur le terrain bana ne peut-être le lomani qui aime sous moi colis era rozonga déjà na part na yo maman na ba et yakate bo batata mo sina ba on ba malek na mo musana ba oncle na mo musana ba salani donc soucia qui sont qui pour na bino déranger il déranger nga il déranger nga comment obtenir ba propos na likambo yo yebité pourquoi te butika bloko wana Sumuto ayoke nga pena souci koleka futela nga billet azwela nga visa botika ba souci na mino ya balicho voilà botika ba souci na mino ya balicho nga na sa na nga émission na okine New Arena te alors botika na mino koloba na nga ba émission na nga nyonso na sala soko tali yango ezoloba ke non na kotika la awa pona kokengela mboka voilà tant Mobutu abimi général Etumba atikali pona kokengela mboka alors voilà. Alors, Siko. Voilà. Donc, est-ce par jour, on a évité fiston coloqué Zapatero, on a évité vraiment. Tous les cas où Zouzou, je te salue. Alors, Manike, tout le canal internet, tu commences à faire là-bas, tu commences à être quoi, tu vas être cher, tu commences à surtout les jeunes. Na likambo ou comme la sœur Nabiso, Wazaki na Africa Info Gloria. Tout le monde qui a peur de moi. Apparemment, nungu moi comme côté que non entre yé na patron naie Franck que non il y a Franck Stema il y a un grand Franck Stema plutôt à foutre qui était n'habite Manike yo na sagesse nous à la nango message na bango mi balé message na bango balé ezali Gloria fala lo bango na Kishasa en disant ça en dehors du pays c'est faux vous comprenez na fréquentara bango te na yebi bango vraiment te na yebi relation na bango te alors comment na basi moi c'est na mobali ba fanda en bon terme le la Gloria na Franck en tout cas ba yebi ni makamba bando ça je n'ai pas beaucoup à dire j'ai même ma langue à couper na yebi bango na bango vraiment te mais pona nenge akufeli bato bazo sekaye eza motema mabe bato bazo sekaye la moto azo sekaye koleka azata na bébé de monte ata bébé vampire azana été ata poupée électrique azana été azo finga muninga oyo azwi pena donc azwi pena temps ya ko mema zemi pe ya ko garder yango pe ya ko sala fausse couche muta pesa ra vie za nzambe muta zo rapé vie za nzambe nzambe ayebi na e passer ningo wana tango yo zo seka nzambe pa opeso te ye kuta la kisiki abotaka e bongo yo obaka ta soite olia ta mungwa te
eloko neyelakisa kobotaka ye kuta alakisi biso atake mariage wa baba te abotaka akufela nde mwana te abotaka ebongo yo ata lisolo ekozala te baba oyo penda ekomba numéro 0 allez tchup libanda batika ye pourquoi bazoseka ye pourquoi malheur ya baninga ezosala bino bien yango la preuve ane ke moto assista bango na malheur bakoma kofinga ye ntango nyonso mama olive ndoki mama olive boye or kaza koassiste bango na ntango apasi likambo mosusu yango wana pourquoi ridiculiser la dame avec tout le respect vraiment c'est une femme mariée elle était notre première dame même si aujourd'hui elle n'est pas notre première dame elle continue à nous soutenir malgré ça, malgré tous les injures. La dame, elle continue à soutenir. Mais pourquoi? Mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezalinde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible pour na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin bazawana soki mama tindi liste basala baopona batu bacha biso te lorashu biso amanik de chona bino bacha biso te ce qui est bizarre bato balingaka maman Olive en vrai batkendara te mais bato bazalaka azana na fufu na ena libumu mazo critiquer en tout cas Sylvie bongo boye baratambo sala ba liste ezate ke nonga na lingaka emingi mais ngana lingna lobaka vérité elle soutient elle aide les familles. Quand vous êtes malade, elle est là pour vous. Quand vous avez faim, elle vous donne à manger. Quand vous perdez des gens, elle vous donne comment faire votre deuil. Elle pleure avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez avec cette dame vraiment, hein? Laissez-la en paix. Dans tout ça, même si vous l'insultez, maman Olive, elle vient toujours. Donc elle a soutenu Kutuchiba opéré, elle était là présente. Sikoyo. Voilà. Sikoyo. Kindoki ya maman Olive ezani. Donc mon thème ne malamu kande mutezo ezako humilier pour mon niveau communauté na biso toza muté ya malamu te. Manike de John auto ko auto tanga kombo Sylvie Bongo azape mako azaka parmi maman Olive Lembe maman soutenaka ba maman Olive Lembe kabange wa soutenaka pe bato yepoza parmi bato pe oyo peut-être atala rayo peut-être oh c'est pe ça rapé bango moi message pe na ye déjà tena pesier kaka nini na eloko na lobby yango wana eloko ezana na pesier d'abord mbote en passant je salue aussi maman Olive en passant nous avons des orphelins chez nous. Maintenant, bacha ba liste manike de John bakati ngai. Mais ba okende kuna kinga kati bazui ba mbongo. Apo ba yeko critiquer. Laura Chou bakati, Crisco le voit di bakati. Eliezer bakati. Ken coûte pas ken ezaki pas si son fils ça a été. Quand effacer ka ba kombo bato. Maintenant ba ndo critiquer maman Olive mutu moko tabimaka. Abandi ko loba ke botika osala ngo. Nga bat nyonso yo na lobela ka juste na lobela mai kalamba ina ebiete ça c'est intérêt oui man ke yo na ebiete nga kutana na maman Olive te na vana na ba orphelin na ndako to ke ba rime mai kalamba ya benga hein wana etalis parce que na yeba qui était pour dire à quelqu'un que non merci beaucoup c'est rien
Ah, donc non, Nathalie. Est-ce que la salle est grave? Voilà. Non. Non. Il faut d'abord racine à la vraie. Il faut d'abord non racine à la vraie. Ndé na solo bela maman Olivier batmus ba tie azo senga tie na olo bande vérité. Na olo ba vérité. Arrêtez de la critiquer. Elle pleure avec vous, elle mange avec vous. Vous êtes le premier à la critiquer. Mais aoyo kangote azo ya kaka. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais ceux qui lisent bimba comme ba bochaka ba comme na bino liboso. Ba to mutema mabe. Bochaka ba comme na bino liboso. Voilà. Alors, manique message pour toi, je n'ai message n'a pas tout se poser plutôt la question que non manique a été message peut miming na Kissinjora au hasard parce que comment déjà Kissinjora na yo lien mon cosa comment on appelle Kenna Kissinjora parce que Kissinjora azaka bienvenue na film pas na biso ba ça même sous peut-être biona ye biona Ken botine peut-être Kissinjora ça la mission wana moi message na ye message fort vraiment plutôt message fort au que non Kissinjora peut-être poser la question que non peut-être laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler. Hein, Goreti Louvoiso, on le laisse parler. Hein? Aïssa Mezo Bamoninga Koko Rafat Makizembe, on le laisse parler. Hein? En tout cas, félicitations à Fali Poupa. En tout cas, merci à Maman Olive pour toute l'assistance que vous assistez notre communauté. Malgré, vous n'êtes plus notre première dame, mais vous êtes là pour nous assister quand on a des problèmes, quand on a besoin de manger. En tout cas, continuez à faire ça. Dieu va vous bénir. Il ne faut pas regarder les gens. Regarde ton Dieu que tu pries. C'est lui qui t'envoie de faire ça. Alors il ne faut pas regarder tous ces gens qui sont là que pour parler, blablabla. Ils ne savent rien faire. C'est moi pour raconter des choses pour des gens. En tout cas, continue à faire ce que tu fais. Et merci beaucoup à Sylvie Bongo pour ton assistance près des mamans. En tout cas, ma belle-sœur Njora, Tika Kolba Makambouana, Tika. Bisonde Batuto Tika, Bisonde Fade Toloba. Pourquoi vous parlez pour nous? Nous, on n'a pas la bouche là. On a la bouche. En tout cas, communauté en France, vous allez pour nous soutenir les leaders. Parce que message n'a pas combattu. Message n'a pas combattu. Zaka que non. Tout se soutenir. Tout se soutenir. Pour tous aller bien. Botika ba mise ba kotaka. So ba mise ando kota poto makambo ezate. Parce que ça fait 10 ans déjà depuis musique et bêta maté. Le makambo ezate. Bon comment va problème na nos personnel, les autres problème à musicien. Il faut les temps soit fungola. Mission tika mise ba kotaka mbongo pe kotaka na mboka. Un but à l'étranger compte double. Hein? Numéro nanga songo zonga plus 243 43 16 621 plus 243 43 16 621 tolingana message nanga na 2020 90 43 16 621 90 43 16 621 na code na biso liboso. En tout cas message nanga manike ezali tolingana et puis avant le balikambu linga vérifier na source. Hein? Abonnez-vous massivement sur Fimbo na Fimbo Nazali Nangai Tozawana Sima Fali Poupa Tozo soutenir ye New Arena et Kokabola Mutuna Batuna Yete. Dieu sait ce qu'il fait avec ces gens. Nous amène Moutou, il est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu voulait qu'on parte, on allait partir. C'est Dieu qui n'a pas voulu, alors il sait pourquoi. Comment bato ba mi tungi sami que non ba mi sui mte mana ba que non mani ken comment ba tikali pe pona bato ba seki bino parce que ça bato ba seki bino e manike bato ba seki bino ba za que non ba zui parce que nga pe na di ba mezero ba data que non ba tindelinga ba bloquer nga du coup que non ba zui bango ba no mona bango bona be message pe na bato ba seki ngai ba laksanga émission ona sala kinga na Kento New Arena après seki ngai na bato ba mi sui tant on me suit mingi au senginga i passeport na ngai ok na ambassade ozuelinga visa au futelinga billet na ke poto esanga bien pour la comprendre bien histoire qui merci beaucoup. Donc manique ça te dit absolument rien qu'on rater Europe à héros. Oh malgré Kenda mais OK sou ya Europe ya ajo et content na okende nanga
Mireille Okito motema junior Okito azali ya nanga Clarence Ituni mais azali ya Serge azali fali pas azana na envie na okende na okende nanga mais aéro bat baseki obaza manike de mais bala kisanga pe vidéo mais so Mobutu abimi général Etumba tika na mboka pona oveiller po ba fantastique ba kokota pe na sima ba bebisi pe mboka Mobutu ali banda général Etumba tika na mboka ta Mobutu ozonga général Etumba amati et on a beau préparer lenga déjà trophée en or pourtant non ya so bo pesi nga ngote bino nyonso ba doba ke swaki bino. Voilà, donc c'était la mannequin de John. Abonnez-vous massivement sur Film de la Film. Nous un grand merci à Christophe Louvan derrière la caméra. Jim Mamika l'homme fort, je te salue. Eliezer, bébé de la presse, dans montage. En tout cas, Maya Litsa, Moté Mirambo. Élisée Ifak, la maman de Orciel, on est ensemble, la famille est sacrée. Nika Balobara. Donc, tout Balingara, Laura, Chou, bébé Gou, Nazara, déjà bébé Gou. Donc, avant hier, Internet, Nazara, déjà bébé Gou. En tout cas, abonnez-vous massivement. Dido Rich Barando, je te salue. Hein. Donc, abonnez-vous à Film, en tout cas, tout Zawana, pour Nabino, pour nous servir Bino. Si vous avez aimé l'émission, aimez, partagez massivement. Voilà. Hein? Yo papa buzoba. C'est quand na bino ngana tikali na ngai. Botina mnonga yu na tikali na zawa. Mais ngape na za pe munoko ne tombera jamais. Na sina bana leader na ngaye kaka kipaka kokolonga kakatala ka kokolo zoro mabiala Gloria azana Grèce tika kokosa na Paris bolo ba vérité là ozobo ma biso de vérité ana Grèce ana Paris te akina kano rapide ana Grèce yo pe muto yebaka zemine liboso ka yo anonsaka ngo afan kute bima yo kaka yo na yebo ko motonga Frank Stemai kaka yo. Oh. Na nini de manike na feti na ye kaka yo Vezoro yo na Gloria boye bani lika manike zana yo linga Vezoro te ou quoi parce que na mona kokumisa trop la bouche autorisée du coup makambo bimisi lelo sko ote abiso no ni na kati parce que na mona ngo azavie moko azablabla alokuta amusenzi alokuta nenge zawa na yo Vezoro yo kam to yebakize me Gloria liboso tanga nanga na kati buzoba na vie moko ozab zoba na buzoba ya somo kaka yo vie Zoro okomi kotonga Gloria okomi kotonga Frank yo na Gloria kaka yo vie Zoro oyoka sonte mutu babola balongola bilamba liboso na feti na ye atrika yo lelo oyo yo vie Zoro ozolinga ko déstabiliser via Frank Stemai po yo ndo kolesa mwasi na ye na libota na makamwa na olinga te ngo déstabiliser munde bo non vieux Zoro ba ke non ba audio ezali o Frank otonga ye pas vieux Zoro si le log ba audio o ya lo ba ke non nani Frank azotonga Gloria e pa ina ye ezate si lelo siko batu oyo nyonso batu apoto balinga koyoka te muta poto so bayoki ka likambuka elobi amina émission baba bandi ko juger directement siko batu nyonso balinga ba se désabonner na site ya Frank po aza motema mabe afuta Gloria te Frank na Gloria bimi ayena Frank ngamona bana ko na staff na bango kuna en bon terme tia sali fausse couche na Frank baza en bon terme la preuve elle là kana lipeka Frank Gloria biti na biolo là na lipeka Frank te oyebiti na lobi bongote moi yana ba ko sala ba aventure osala ba aventure yango po moni makamno mso eke bien te liyo zolela bazo finga yoti mais makambo yo zolo ba pona Frank eza lo coûter eza ba mensonge ngana oya na staff na mino nguba ya zemi na Frank Mutanda Stomba tondolo Frank Mutanda Stomba makuja Frank Mutanda Stomba mangusa Frank Mutanda Stomba siko yo be ndo futa te Mutanda Stomba siko biloko wana nyonso ndeni to ya wana na kutu ko fandi wana ba témoin bazali pona ni lokuta ya modèle oyo bana poto azokosa Gloria azokosa na bien terrain ni akosa la Frank Makambute na bien ni Frank asali ete mais s'il y a quelque chose c'est que ces choses là oh to raisonner avec chasser za bongo non Gloria vana loba tika makambo osala tika bakabalo wana ya lokuta nini ya bongo na komba Frank ayebi likamna lo beza bongo alors au lieu kutu ozana douleur biso zoko nga kutu nga na toloba na te na zokote la nto yo mutaomba bazokote la ozoki ne kokosela Frank Stemai makambo ata yo moko elo ni otonga Frank pas vieux Zoro non yo na vieux Zoro bo na problème vieux Zoro zo tuna yo ba tuna ba contre rendia makambo te tika potana jona vieux Zoro za mwasi na ye abwara de msusu mwasi ne peto abatu mwasi na okasta mabende ngotsa eba aka sana e mabe papa mbani amuta buzoba
akanisa na ye mabe ebo ye kende kosala nini na fete ya gloria babeta ye na ntongo wana bazala na gloria na flat babeta ye moto babeti yo na ndako na eske akoya epai na ndako na flat na oyo ya hotel atelemi ndenge wana baridicilise yo epai na ye si otina basoda bakanga ye me bakanga ye te du coup to comprendre que no y a un problème okomi kuna okomi otonga frank epai na ye yo moto ozalaki awa nyonso osalaka pembeni na frank okende kosuba frank moto amemela vase lelo oyo bwana baproblème yo lokuta tika okosela frank makambo mamu nyonso aloba bana pote ya lokuta akufeli mwana aolela lipeka frank oifa olela lipeka epa na bino te mpo na olei na lipeka frank patron na ye patron na ye siko andima ye mpe moto so asali obolamu ndima ye amwasi na ye te baaki na relation ya mosala me ntango asali obolamu mpe ndima nga sikoyo nalingaka to aza baingrate te ou ingrat non ndima moto ata apesi yo kopa mai ntango ozalaki na posa mai bapesaki yo kopa mai ndima. Merci beaucoup Manke de John. Merci. Kena to potani. Yo so kana bile na potana kena lo ba keno ken muta. Na lo ba toujours ata na potana ken muta formanga. Le so na comment lo ba bien bo le so na comment ken muta formanga. Mais njora muta manga na internet mais ken muta formanga. Voilà, il faut que le ba vérité elle comme ça. Ba kana msuko beba na ya bongo em sali que non. Ba beba ni te ba kabwani bien. Soki ba beba ni se ke za likambo to okanisa. Okanisa nini? Soko continue lo ba likambo to okanisa. Merci. Voilà, Manke de John. Un grand merci Crisco le plan derrière la caméra et les heures de la presse na montage. Jim Mambika l'homme fort, je te salue. Femme la Souka Papilora, la carte limitée. Showman, Premier ministre. Kanangaï. HPRedo, Gina Moussoukou, prêtre, les cabos, sa boss, Mayaya, le sol, on monte, mais Totona Mirambo. Totona Mirambo, beau frère Yamoto. Donc, allez-y, comprenez, les ifak à la maman de hors-ciel. Babi, mieux vaut tard que jamais. Avec la manique, ah, mais souhaité, la prochaine émission. Donc, l'anniversaire, c'est tout un mois. Joyeux anniversaire à toi, Élisée Ifaka, maman hors-ciel. Grâce mise, la maman Rachel. Donc, un grand merci. Quant à moi, prochainement avec un nouveau numéro. Bisous, bye.